Maintenant, si vous faites ça, fali mon perso a fait na palais. Attends, bon, jour en soir, Monique a retenu ça a été, a retenu sobété. A su que la vidéo Robin a yemba banzembo na sika bukana kana koseka ça yo. Et sobé. Oh, benga bien filé boma. Bien filé d'un grand garçon. Ce qu'on m'a tombeau qui n'est lourd moko boé, c'est qu'il y a un problème. Dans l'interview naie, un garçon mo problématique. Mais peut-être à la réalité. Vous comprenez ça procota là est bon la problématique. Mais na ko kipe ko condamner mbala moko ex-président n'était pas problème ba weleli nga déplique. Na zala kité na monate et logo dofana loba nga loba makambo na yebi. Donc de bazo bunda biso to mona kaba obunda. Pona obunda ba bunda. Ba beta na pena. Moto. Te poso nde ba obunda ba bunda. Totika ngikende ka boy bao ba yokani butobeti maboko bao baza binemi botika baona binemi na bango bongo parce que mutamta na raison na ina vie pourquoi kangesa o ennemi voilà quelqu'un atabatu baze belé na monde boka sanza mazaka pona ba congolais donc nzambe tia fane likolo na trône bien ba angelou abando tani mamba deni les sur internet o nino ayebi makambo wana te nzambe ayebi buzoba te nzambe mututu asala buzoba azali suna kana eti vraiment na Robin oui bien oui la terre bête dans 2021 mais comment moupé oui bien la vidéo ne mo ba yemba nzembo vina biso fali te Robino ngana langa petit musicien pa na yo na bondelio ko interpréter sous bilo raviete tala vie azok sosoni ko buka te oh mama lelele ale dendisa yango mama lelele misigi ouais ale tulunga tumbraka turopa to yomba la turoka to yombele yo tulunga to yombele turoka to yombele yo ale mungaje ne ale mungaje ne Tuluga tu brigada turuba to yomba tuluga to yombele yum tulungana turuba to yomba tuluga mungaje ne Tina ye Paris abena uti nanga lufu mongongo ezo ngizanga ye WhatsApp sale intervention Tina ye Paris kuti nanga lufu meto kutani na bate affrontement ya somo le fait que sangisa na n'importe qui n'importe comment pour manias papa na brondi misa wuti na ye Paris tolaka na milei moko misa na bango ye banani balisaka baninga manana ngale kananga la kitoko biso la pomba likolo lelo kola boîte na ba client ba DJ na ba Merci beaucoup na bandeko tout aux occasions ko landa émission na biso na 3W Congo France. Merci na mon boss na mosika hotel la biso na Lyon na PC Mbote. Merci na mame Milinze Mbamotema tous pepele ya mbetolo lelo to so
et pas Pomba déplique. Après, et bon, générique, où il côté déjà partout. Tout le monde est surtout sur l'année pour 2021. Tu éviter, tout le monde est à 2021 depuis que Bandele est déjà bien pour tout le monde. Na fait Regola, tout le monde est en Ranson, bah idée wana, tu éviter. À 4 albums, moi, est-ce que ezala pe, na ba idée mon sous c'est en 4 net ba featuring Alibanda, net tout le monde bande ko komi na ngoke, so album na yo faut featuring Alibanda mon tout moko ayebani pe makase ya international fois là. Le tout en Pomba déplique. Bonjour. Ouais, bonjour. Santé. Excuse, ouais, santé, ça va, à part la gorge, ne déranger, mais ça va. 2021, bah projet déjà, bah idée, ça dans avancement. Ouais, 2021, les 12 ans, tout a sa stabilité. Voilà, donc, tout ça me bien. Tout ça, moral, les gens ont assez. Pour donc, tout ce qui est aussi, là, on a censure, surtout, il y a censure pour pas que ça soit val pour les 12. Album Mobimbasco et Zobima, fait ma tour à sauter, mon comment. Non, album Mobimbasco et Zobima. Album Mobimba, en tout cas, vous avez bien. Il y a commenté plus côté on est atteint, il y a plus de apprécier. Après, bison de tueur au Baksa ou Etikali. Voilà. La couleur n'est aux joies, rap, ezala, bada système, nyons. Dans le baki, projet Zamoulaï, nga pour le moment, ils ont rumba, la rumba congolaise. Parce que tout le monde a bango, baza bakino, bato basa la musique. Ah, on a katia. Il y a Kinshasa, donc on a privilégié plus et ça la rumba congolaise. Voilà. Donc vous voulez Talibanda thème sur le on a tous les langues on a né. Ça peut na projet mais si côté. Mais ba tout au base na la rumba congolaise. Oui, en son fait rigolo. Toyembi na pour le moment Toyembi na les rois de la forêt, Toyembi na héritier, Toyembi na vinanga JDT Mulopwe. Donc sikoyo c'est l'album costaud. Non, album vraiment la costaud. To sendant ce qu'on a des parties parce que trop bien ça va featuring igno sauté na première volume. To bimisi kaka il y a les rois de la forêt na héritier. Après, il y a pas bien un JDT Mulopwe to bombe on a deuxième volume na balipadre. Voilà. Public et GG au tilo quoi moi lo mo au tie mikolo na Instagram no bike bo voter ba mi c'est faire et toi bisane. Non, ceux qui t'habitent dévoiler nyonso et za moi bienté par rapport il y a marketing na biso to salama. Du moins ba to bazela makambo bien na première volume bazela pe makambo bien na deuxième volume. Première volume to zo combien de titres? Ils ont 10 chansons, on a 3 génériques. Et bon, de assez bimé, donc tout ce qu'il y a 12. Tout ce qu'il y a 12, voilà. 12 chansons et billets. Non, ils ont billets, pour ça là où 30, 40. Mais bien sûr, ça là, il y a 10. Ça dit, et puis on dit, moi, tout ça, il y a une facilité, moi, toi, kanga. Voilà. Combien de minutes? 4 minutes, combien de 6? Combien de 6? Na combien de 6? Ils ont 4 et quelques. 4 et quelques minutes. Ceux qui ne sont pas moulaï, il y a 5 minutes. Voilà. Tu découvres les musiciens, pour être par rapport à Ranson. Tu es au monde comme tu es Kenan. Les musiciens ont propre grain en raté. Bango yo na lo bana misu na bango. Studio, ba ya raté. Ba vocal à danger, ils ont raté. Mais du moins tu peux si bango pe album na bango. Formule 1. Formule 1. Te ba tche ba vocal, ba tche na bango ba vocal mais il y a boulot, il y a défaut d'orchestre. Il y a un défaut d'orchestre. Il y a un talent. Mais il y a fatigué. Il y a fatigué moralement. Il faut tout bien fatigué. Il y a un boulot au Pomba déplique à Saliboé. Solo bango déjà na TV. C'est bizarre. Lobby a voyé la télé, coutu déplique on a jaloux. Abanga ngane na yembaka. Abanga nga na yenga mona nduliste. Na yebi ndenge lekanaka moni abanga nga fort tozomona zo kale bongo mais nzoka vérité o eza na se eza bongo ti ngamona se pumonaka kutu na obenga bona ba téléphone mwana muta kangine pe téléphone eza défaut na bango donc na luka fu ba longola défaut wana parce que moni vérité eza vérité ya te ko soit mais la vérité mais album na bango ezoya pour découvrir ban pona boy air tout na bimaka faux. Surtout dans le lobby tout animateur bazwa charge ya makambo nga suka na nga ya kubwaka et ça biso ba mo tuna pe ba mi ba leader nyonso ba komka na poste bazala ka ba animateur soki ba animateur ba bwaki ko simba te za la charge na bango nga na zongela cop na nga ya rumba na cop na nga ya koyemba na zongela no identité na nga ipo na yo bonga pamba voilà. Koboaka penete comme non bino nyonso on a fait rigola kuna boaki kuna wa boaki mama mo boaka vraiment na boaka katika na boaka po to kutana na bakokos na ba studio
mais nga eza koyemba bato obwaka ezaka yo moko to ezaka animateur ozwi bivemo bite animateur pesa ngai ki ebondo eza ya nani Petit Fali mwana wana Petit Fali mais vérité na te omoni poso na kosi sikoyo Petit wana tala émission tango ya na vérité motenga na okanga munoko ne na kangisa bato bele minoko po bakosa banzembo ya bango. Vous comprenez? Donc, vous maintenant, le bac na joie qui paye à Petit, on a tout côté na côté moko boye, à boire que l'inga boire, on a ah Petit na l'eau est bien. Vous comprenez? Après na tikele mutu na fallait pas solo là. Vous comprenez? Nga o nga na sali na mutu na nga. Ezaka bina kaka ko bina na yuala peneza ya nga moko. Donc muta ko ya kutu te aya ko fando bina na eza ya nga. Après troisième cri, ezaka kasangidi. Ale zulogana bagana zulogana yo mele zulogana yo eza ngati ya kasangidi mais ba force na biso ni satu ne sali eloko moko voilà et ça les locaux moko mais pour me déplique baton album robima ou siri bat vraiment que producteur des albums ezanani non mambo ba production na bombi nanu na yo beta lisolo nango après mais bato bazi ya moi makamo eza na siona na yo beta lisolo nango ezala boyam sous moi marketing eza makasi comme a producteur mutasala ki boye to moko simé déjà que promotion ba déjà nga moko eza producteur te mais lokola nga makambo nga ya vie privée nde na beta na TV te mais vie musicale nde to na beta na TV lokola production eza makambo vie musicale nde na yo beta na TV voilà bakebele balando ja basiré que Kasangi da continue orchestre to encore featuring to pour tout monde na répétition Kasangi na bino boza ba question piège question piège te na quatre orchestre pour ma depuis président Kasangi bo soda mulongo non yo lingo sisité ka eloko moko boye eza boulot o eza nuance musique. Vous comprenez? Moni place tout vieux zali. Place tout vieux zali. Moto yo ba to ba coopéraka awa na marché na biso oya awa ya Matadi Kibala. Ba zo rappel moi le meilleur. Ba to pe ba salaka na ba ville kuna na ba bureau na ba entreprise ba zo rappel le meilleur. Nyonso eza vie. To lukaka kande vie. Na lobi bongo na kimokolo poto sisité te ba débat moko voilà na mouvement mais pour tout susciter te ba débat moko inutile pour rien il y a internet voilà na la trop sage na ba makambo to tuni bo ya rapper bo mona mo comme seye o content a signé ko to moi rolongwa e content mo boye moi pas signer mutu contrat azila ya ka tsebe ya ka biso to zwi ko to ya signer mutu contrat te moni oyo ezo kesa ba noko ngana noko ngana ko fanda tena bloquer vie ya mutu moko boye so ndete so mutu amoni akosala vie na ye akosala yango moni faut tous à libéral il y a ba polémique il y a polémique ko ba azaki pas fali pour pas d'implication ka pas l'accès non na polémique ezati na ba marambo ya polémique te biso to sa boulot biso tanto invité Kasangi di awa azai suna mouvement. Vous comprenez? Ce qui n'a pas de orchestre vient à biso, to kenene ko épuiser kuna, ou au moins tout ça na ba esprit musus toute tendance musus mettant aux yeux artistes à na palais. Il y a pas de polémique. Voilà. Est-ce que l'opposant a regret à la musique congolaise n'engue zo kende? Boyem sota la musique. Non, on a regretté musique à Congo banda na ka bongo et osuka pe ka bongo. Regret monter dans la musique et marcher dans bien. Au Kanaté. Non, koyo kanate et ko silaka te. So bozela on maisha bige maisha salama na mboko suka na. C'est 2021 bo ya pe na chance mususu. Congo zwango le retour de Babel, mutamta lo ba langage na yi. So bando comment lugo comprendre le langage ya moninga o comprendre l'autre. A tour de Babel. Le langage za tout tombe la mona te. Mutamta na langage na ba langage ya bato makuta. Eza ba langage ya bato solo eza ya ba hypocrite eza makambo tout donc tout tika ngo kindeka boye ba o ba yokani buto beti maboko ba o baza binemi botika ba ona binemi na bango bongo parce que mutamta na raison na ina vie pourquoi kangesa o ennemi voilà ce que pour ma déplique tout na une question ba tout na 4 jours moi be faire rigoler ça direct yo pour côté na 4 direct wana tout moi qu'on a direct projet à faire rigoler ça
oyembi na album ne oyembi susu na oyo ya bango ya wenge ya wenge wana nde nayebi te nga nayebi ka projet ya oyo ya bato na banzela za baloba o mutu mona kotana bi déclic pas oyemba kuna baninga musa wenge na yembi kuna eza problème te yo kutaka faire te yo kutaka na série na mais sikoyo eza toute une génération wenge eza toute une génération. Vous comprenez? Lelo, après 20 ans, Tozo Kanisara, l'effet Nani Kabila, les pères. Vous comprenez? Tout ça toujours dans la mémoire. Il y a toute une génération. Bah nous, bah il faut battre histoire. Sauf que on a yé, bah côté na histoire. Problème est ça. Non, non, c'est pas côté na histoire. Mais bah lobby pète que ça bon. C'est bon. Mutu mwa kutani. Ah, pomba depuis pas oyemba. Bon la costa yemba, te kaboso yemba, te me babendi. Kopa ba noaler, ba bongo, ba masola banganda diamba. Depuis que babeta kembata pas héritier, bakutana na fali bimisi 300, babeti mbata histoire montée ya ba noaler ezanini. Sokoti na nganda, bato azui mutazui agene, abandi ko meli. Ya siko bore yema, elo mo yebi. Yaba siko na ba dringa comme on a fali, apesi depuis $300, après héritier beti mbata. Noko on dit que fallait appeler des prix $300 et yoka histoire on tena qui n'est tambola fort bon ce que ça le roi noaler wana mambazo loba que oh des prix ba akoyemba ya zala inanga muta lukuta en fait congolais alinga kakota ko véhiculer message de bouche en bouche alinga ko vérifier information té alinga ko tambusa de bouche en bouche so ka fandi bo bisi congolais obi ke nde na wutia accident mo esalami na matadi kibala to ba mission tout ba obima bake ba parler na bango amoni accident te tala na ebiso accident mo to salama na matadi kibala batu ba panzani batu ba zoki stu mer mo niveau katani sadi ayoki kaka pa de plus ka betele so yo ngana mabe ya biso ba congolais de bouche ambunga benga ngoba masolo ya banganda ba mise babanga na bango te ba mise to obeta na wengi bobanga na mite po okasaka o ba bendika de pic po de pic so na faire gola eza na ngoma masolo ya banganda boki monde nga lobi pomba de pic to ke na yo déjà le lope monde zo mona déjà moto mo ezalaka entre Weranson faire gola mais tout monde Weranson ye mona TV babi ki na idée wana ou bazo sala so ba bendi pe akobenda ngo pe na ndenge mususu. Déjà la musique déjà côté ya Weranson a fait rigoler tout peser déjà qui monte ça. Non faut beau sepela ya on cholo ba bateau baza na binemi baza la bon mais ba o ba se réconcilier faut tout sepela parce que ngana ko forcer mutu ta yoka na mutu non le cas de Weranson na fait rigoler la température kiti faut tout applaudir quand même et ça va bien pour les roquettes ça monte moni mutu azo kima mutu par exemple ba raisonnement personnel oh ya kimeli mutu mais tant que moni ki bato ba kiti faut tout applaudir nga pona ngeza bien faut tout sepela eza bien eza bien mais tant tout na ni bon na comprendre té l'émission ba baloba émission ba commentaire musu na tala ba depuis qu'ils sont tourner question za ka choma mona loba depuis pas so moni lo mabe ayaka mama loba ya za te lo moi ça bomba ngona mutema yoso moni lo mabe loba le na musique on ndingo muzo mona le lo so ki pe obimisi moi no mo ba yebani bon t'as qui n'est bien après t'as qui nous va présenter ça là après moi na ngwa comme boya noyo après moi lo ba ki ba changer combo pour na yo au monde ngo za normal t'as qui président puis aux orchestre na bon mutu ana température na ndenge ajula makambo on comprend donc voilà moi na oyanga par exemple des plis orchestre na ndeti ba nani ba tout jeune bandoli ka TV bazo finganga on comprend bazo finganga bazo loba mais tant que bango ba monique déplique azana ma bête suka nango tozonga nika ko solola après ndenge nini po de bango moko na kati na bango ba yebike ti tolongwa mouvement o tolongwa ka pona makambo mususu tolongwa te pona chake kwak na likambo moko boye sadinga soki mutu alobine mabe pona nga osino tanzamba likolo ayebike nga lobi na mabe lo te o déranger na ngate mais eko soit ce qui moto asali mabe pas ya moto wana parce que baza ba mission na biso ngape na ko lukate na cha mission nga kal a répliquer ozo comprendre c'est vice versa yo président zala na bande no mais simple azana
bandi ne bon habité histoire aux bêtes là une histoire au bête lopo parce que tu es dans le bito comme ma place on a pour yoza président orchestre on a déjà beaucoup d'années depuis ça l'orchestre pour yo poser conseil mon que leader au bandar malambo kalo ko pesa pe otali moi na zo ke mabe ko pesa pe mutu conseil non na moni moi na otalo ke mabe na pesa conseil ndeno lobi kombo na été so na yebi non na pesa conseil so na moni place on pesa conseil te na pesa te so na bi noko faut tirer kaka tirer akoni ma traitant au mona seconde ti des kono perdre leader bo tano orchestre moko maestro Fabregas déjà moto moi zokota entre na bina filet ta ke pe président ko pesa conseil o ta ka do ba ke ba benga sur élève du maître te to ba ke élève du maître ngalo ba ke ko pesa pe bina filet conseil tant abi ke aza koko we aza sur élève du maître te tant to mona lobi ke ba lobi vérité ke to sola suna Fabregas te na TV bo mais c'est déjà tant muta lobi ba solo la ralisu sauter po tant que tout ça qui bien pour tout commencer que tout sur les sous c'est qu'il y a un problème parce que wana photo yé bandé non problème oyo bangon bali bazo solo les laté après ndé na oloba comprendre faut ba lié bisabiso pour ngana na posa na yé ba problème on kaka boy moi na pesa conseil ça te faut ba tiraner nan parce que faut na yeba fona yeba problème moto ko benga be o benga bina filé boma bina filé ta grand garçon so ko moni a tombo ki na eloko moko boye c'est qu'il y a un problème nalanda ba interview na ye a garçon mo problématique té mais peut-être aloba ba réalité comprends ça prokota la bon la problématique té mais na ko kipe ko condamner mbala moko ex président n'était pas problème ba weleli nga déplique nazala kité na monate eloko donc fona loba nga loba makambo na yebi donc de bazo bunda biso to mona ka ba obunda pona obunda ba bunda ba beta na pena moto te poso nde ba obunda ba bunda mais photo yeba makambo welele fo ba loba ngonde bazala nde véridique ba sepene misoke luka ex président yo bozo kanate poani oluki pe bina filé bozo yo kanate pourquoi ba loba soka ba lobika vérité ka likambo ngande so na yo loba mais soki lokwa ngana yebi ko sala ngo loka yo mozika makamba o memia otuni ba yo wela ale bongisi bango enano eza makambo ya Villa Nova eza makambo ya Nias Miziki mais oza papa yoza président bo tena président na bango papa ya banani na président papa ya nani bina fila za mukolo bochaka e mwana mukete aza mukolo aza responsable par après makambo ngo etali nango nga merci to na pomba depuis quoi par rapport après ça ni éclairci par rapport à makambo ezoleka pomba depuis 2021 pe oko ya pe na style mon boy ba comprendre que depuis qu'il y a un style assez carrément vendre ça peut côté monte moi ezopela habiter monte to bomango monte na ndo sola nete atali matin na 2021 ba boule lo muso bendi mako Robino yaka featuring ba kamo na Robino oui bien oui la terre bête la 2021 mais comment mouper oui bien na mesana Hollanda na mamtwele kaka un Robino abenga petit chanteur bon petit musicien bon c'est pas grave ils a vinaé mais non tout la vidéo ne mo ba yemba nzemba vina biso fali oh te Robino ngana langa petit musicien pa na yo na bondelio ko interpréter sous bilora viete tala vie azok sosoni kobuka te maintenant si fait so fali mon perso a fini na palais atali bon jour on soit monique a rotani saïté a rotani sobete azuka ba vidéo Robino yemba banzembo na sika bukana kana ko saï yo esobe oh papa yemba te vena so fali so fait na palais soit moi pena que bon ba jour wana pour y avoir ba contrat mingi ba jour wana ba contrat izana ngoti et ana ota bona fa na palais bon na moni tiko na posa na tata saï to esobe na sekananga via buka na te conseil na opesa e azwaka ba vidéo o Robino yemba banzembo ne
akokatana na koseka sadi akobanda koseka banda lelo ça po ya benga petit chanteur mais élection en 2020 ah esprit mu pe kotinga ya lobinga na petit chanteur est-ce que nga na boy na boy te mais na ki petit chanteur nanga na koyemba ndende ya zo interpréter vite na ko sala bongo te bo sikoyo so balobi siko a imité Taboulay mais ya catastrophe ya catastrophe ne mama ça so un mirage pena bakenda ce matin on les lit na yoki fone eleli na meki na yamba appelé anonyme numéro masqué angélique et douce yo ouais ce qu'on va petit chanteur ouais biso ce qu'on va petit musicien tomeka bongo kango ko ya générique non soki aza moto agénique asa tika kointerpréter banzembo azobebisa nzembo bavie na biso fali azobebisa yango mais tellement bafanatique ala con baza waka non osali yango bien te bazokoso te demi toku te voi nano eza au point te c'est-à-dire velo masa oleki no nga na oyemba oleki nga oza grand nga petit musicien mais naki petit na nga nakoyemba bongo te donc ça dit wana ya théâtre théâtre eza mangobo donc tia zoyemba nzembo ave na biso fali eza kimangobo oyebi abula ngando bobengelanga mulumba na danga oyo ya dasufa eloko ezalika bacheka baninana bobengelanga mundumba na danga oyo ya dasufa ayo leli ayo banzi yefo yembaka bo basine pe abia kitare ya batsa biso sko wana pe te obino fa yembaka ayo leli ayo bobengelanga mulumba na danga ayo koleka nga utomoni tina na njini ya danger mais na ki petit chanteur nanga na pesa moi vélo na njini ya mabe na nga petit chanteur na ndimi mais makambo zo sala featuring na umzo mona te ponga na petit chanteur na oyemba na grand chanteur nde po obomanga na featuring na Fabrice ko le kango ebondo to na ebondo pardon na par rapport à 2021 c'est 2021 oh mama lelele ale tendisa yango mama lelele misigi ouais ale tulunga tumbraka turopa to yomba la turuka to yombele yo tulunga to yombele turuka to yombele yo ale mungashi ne ale mungashi ne tuluka tu brigada turupa to yomba na turuka to yombele yo tulunga turupa to yomba na turuka mungashi ne dala mungashi ne yo sibo sadilwa ouais baloki pumba nani nango basala nini ebondo mama lelele alele nita yango mama lelelo sipson kani kinanga mama no sheri mbala nanga mama wono no ya bina na yo bebe bina na yo shaki koyo katoni da mama bina na yo bina ba mama ya sando bo bina kakago bina na yo bebe bina na yo shaki baba bina kakago bina na yo bebe merci musique musique tongo lo bara musique pe yango siko baleki biso te basala nini ka koloba mona ba question à danger yango la vraie question yango ba réponse à danger yango baleki biso te basala nini ba nini à danger yango le tozobeta musique pendant ça plaisir ben bon mona ke ba biloko tozobeta tofongola biso ba porte kala mingi te ba porte ya bien zo fongwa mapona
baloba bien stabilité nde nzambe aloba fo tatolaka bolamu kaka mpona vie na yo yango naloba stabilité totatola bolamu yango kala mingi te bokomona parce que projet na nga ezalaki ndenge nini bakoma mpe okonte orchestre oyo parmi baorchestre international parce que moni toso bandi da kobima bafrontière ya Afrique bandi da kobeta-beta place moko ya nde orchestre ezokoma mpe na valeur eza teke omemaka mwa 2-3 personnes mo bokebe te ngai nalingaki nasala mpe na groupe mobimbe déplacé orchestre ekota bakara bangula wana oyo tosalaki ezalaki première partie tobeta biso na kati ya orchestre oyo mpo tolinga koloba mingi te tobeta bapiscine alvalade te ngai nalinga kolobela makambo ya musike te tobeta bapiscine alvalade tobeta na chez junior yango tozoloba yango tolobi baleki biso basala nini eloko nini basala so olandeli bango nyonso parce que Bercy na biso nyonso eza kaka oyo toyi tokebeta sikoyo Atlantico sine Atlantico tosigne te tobeta monde tokende boye tokebeta pena tokende kala mingi te bamwa oyo ezolanda sine Atlantico eza na lwanda kofolomide na poto déjà baconcert déjà namoni atie mpo na apeme na novembre coup de chapeau na vie na biso mais biso tokende Atlantico en tout cas bato babeta baconcert na bango na bafrance bonne chance na bango biso tozokende nano Atlantico mais bayebake biso mpe koya toza pressé te toza na biso pressé te fona kolongola badefi nano moni Atlantico eza sala dimité eza mpena sala gaya fo tolongola baexploit wana mpo jour tokozalaka te batanga biso na histoire yango wana biso na bayaya tokende kodéfendre signé Atlantico yango wana tosenga banoko fo batravailler dire parce que makambo tozobanda siko makambo ntango ya kofaze eza lisusu te bavoyage mosusu toboyi eza cuisine interne ya biso moko na kati ya mouvement bato bazwaka basurprise mais stabilité oyo na basurprise ebele voilà. Merci pomba depuis toto chité na biso déjà moni makambo ilobamaka awa biso toyebi tovanda na kini tokenda na mona première mois ya année 2021 afa tokotane za rafa okotane bato nyonso ndosola na bango te foluka olimbisa foluka pardonner po kotane na masumu te eza mpe na bamisien oyo olimbisi déjà obiki oyo dena na limbisi na ngai na kote eza concept moko purement congolais na bamboka mosusu ezalaka nango te eza kala tan tozokola eloko batiaka biso na mutu en fait toumeli tro na baillusion babenga yango illusion kala ezalaki bampere bandolinga tellement tozala na discipline banda eske okosa biso so omoni kunde bembe okufa bana bandolinga omona kunde bembe te tant okola okimi mba onasambe kunde bembe eleka kunde bembe so omoni bakatiere bazolika basa bademonstration bamere siko mpo babangisa biso bando yebisa biso ke fo kokima siko tokola lelo omona mutu décembre fo zonga giga mpo anini bandoki babandi da contrôle kolia bato biso wana tu mbangu na église nzoka eza nango eloko te eza kaka na sika nde bandi mais bacerveau ya bato banzoto ya bato eza ya kala peut-être olimbisa wote ezalaka te onasenga moto pardon nzoto eza mutuka te mpo aire nyonso bachangeaka boulon aire tout bachange pièce ya babilo mosusu bachangeaka na nzoto mosusu mpe bachangeaka te ezabela bamesie mosusu olimbisa mais azongeli bêtise obi oyo akota ya su te nazoyebisa yo yango tozoloba eza kaka nzoto akala ane nde tokoti eza ya sika yango bwaka na bakri olinga soko oloba no to bwaka bakri oka momemi bible azalaka rankine te bato bajonga na bafaçon na bango déjà azalaka rankine te moto asimbaka bible alobaka trop te professeur na biso abuka kala bato baye professeur mais so moto alobi professeur na bango abuka biki uta kala mabe eza wapi biso totiango na bafaçon na biso nde façon eza falo eza biso école mais depuis que biso professeur batiango maman ntango abaki école yem totiaki professeur monia nayebi so eloko moko naza parmi barare musicien waza très cool na bato moni makambo nga aloba na tv na balukaka te nga na yuma te nakofanda mpe na boyi mpe moto akokenda nga mpe place moko te me naloba baréalité nga na fanda omoi na pale na nga musike afali ebetaka musike ave na biso fere mambo na biso ya baréalité ebetaka
à part kaka moto ba musique na ba otoyoka na atende ekota te mais oh non et beta ya ba musicien et beta parce que comment okoluka osala musique sans oyeba batu nini o ba osala musique ya bien fona yoka bango pona yeba siko ki ngana osala siko nini naza parmi ba rares musiciens o ngana na masa mon Murphy Loboko ala mama na mutu ya ve na biso fali obiso to sola na sani to soli na suka nango asika ya yo yebi aigle mais ce que qui musicien mususu asani a bloqué a mon on de ba côté numéro na mona kama nyonso normal ngata na ndaku na nga téléphone ko soni nango nzembo tanto ya ngita linga te. Est-ce que sonner na téléphone nanga? Est-ce que professeur on est banani? Non, et ça concept nanga. Oya kozwango na pesa biso ezaka professeur ezaka JB wera. Professeur wana et professeur Mandiango dans une école simisée. L'école simisée ba kota ba machine ba quartier 3. La musique té. Na musique té. Professeur na biso na bukane bigikala ando yendo kosa biso. Professeur Nabiso Mandiango na école simisée. Pasteur na appelle maman Bible la na musique té. Maman Yangala. Maman Yangala, alaki maman mo ando te ka bipuka ba côté na biso. O amoni siko yaza maman Yangala to vie simisée aya koloba na TV ke aza maman Yangala. Mon Bible ezaki Denis Lesté. Denis Lesté na bimisa makamwana va Denis Lesté. Soki ezaye c'est ka maman Yangala. Moni maintenant on a ba pasteur ba mo pe za no muta tout droit donc l'émission mo depuis que répondre na biki atika mambo ana pasteur Denis Les c'est même Bible pe ko za pe de façon te ko za pe côté za pe côté ça non était vient s'occuper na makambu na ye kuna etali ngati makamne na asala kuna babu zoba na salite wa musala nzambe ça nzambe afene likolo bolanga ko ambrier trop il pas de système que na tondi sa martyr ça non recherche toi combien d'habitants dans le monde combien ce qu'il faut tout calculer est-ce que yebi que tu te fan dans nzambe fa taper mamba ba Neymar na Brésil azana ba tante ya ko tala mamba salite nzambe na tawana ya buzoba nzambe na ta fa tala ba américain ata batu bazé belé na monde boka sa nzambe azaka pona ba congolais donc nzambe ta fane likolo na trône bien ba angelou abando tani mamba Denis Les sur internet onino ayebi makambo wana te nzambe ayebi buzoba te nzambe mutu to sala buzoba azali suna kana eti vous comprenez omoni là ba pasteur omoni Job tant azaki persécuté par diable obi diable azwaki poani po asa atambolaki ndenge moko te na makambo ya nzambe yango azaki persécuté obi nzamba sala ne aseloignaka nanu abiki o mwana ngana o récupérer sima ya lokwa ba viana basala ba mabe bakota ba prison na ndenge escroquerie faut ba kesenga nzambe pardon to suki wana to yema biso nzembo mwa merci pour moi depuis to ko masuka to ko zwa chanson moko ya sika na kati ya album nini o ya 10 chansons to zwa ta chanson moko déjà tembe na tembe mbana uti na ye Paris tembe na tembe abe na uti na nga lufu tembe na tembe mbongo ezo ngizanga ye tembe na tembe WhatsApp sala ya intervention uti na ye Paris tokuti na nga lufu me tokutani na bate affrontement ya somo le fait que sangisa ya na n'importe qui n'importe comment pour manies papa na brondi misa uti na ye Paris tolaka na milei moko bisa na bango ye banani balilisaka baninga manana nga leka nanga la kitoko biso la pomba likolo lelo kola boite na ba client ba DJ na ba tembe na tembe tembe na tembe tembe na tembe malgré tout en Chine tembe na tembe
tembe na tembe oh tembe na tembe oh bonsoir tembe na tembe voilà merci pour moi depuis to ko pa msuna suka mais ngasko na nze mona linga fo nze mo yemba na rais mama nze mwana kota hymne national nze mwana ba te bina basi partout yemba ngo santara déjà mon pépément bo so bat ba ko zwa ngo pe na Congo France au sala yeah mama ngoyo yeah bazo yemela ngaye ifulanga balenga baba jakatani mais bazo tanga bazo comprendre bolingo biente nazama sana la baba singa saka makasi mwana bolingo la kotanga immeuble ndanga ninye mama sangela munwe sekisa munwe bondela moninga rosha matadi yakana kite kolela nanga kozala yina sonala na mboka ya bamureye koyete na motema bolingo sentime kozala inacheve erike kitoko sokoye na motema bolingo sentime kozala inacheve erike kitoko mama erike kitoko monima kambo nano na monate monisa pasi nano bamonate mawacha chumi mama yakota peginanga kidena mama yakota pomba yakota mama yakota zangela munwe sekisa munwe zongela moninga yakana kite kolela nanga yekozala hymne national na mboka ya bamureye sokoyete na motema bolingo sentime kozala inacheve erike kitoko merci pour ma déplique ne bisayo nze moyo batebele bali tutu basi bato basepelaka nango est-ce que na kati album moto ozoba kwa boye lisusu pourtant loba musique nesko yango oyembi yo musique ba kwa boye ça tout ça belé tout ça na neti héros o pesa devoir na ba mission mususu mo que devoir mo eza na kati Wilinga na chana motema mataki tasa na motema nyoso bozo sala zero na vida munanga yende hero affection na ye komisa motema voilà donc to kodele musique yango lobaka musique zale non plutôt ba style ebele na kati la mama chala mo parce que moi mutuache la muluba ah ouais parce qu'on avait ta style on en sera bien mutuache yozala kiko sekisanga na pokwa lelo besinga dosa je finis c'est que boli moi sili yozawa pe papi sekisanga na mokwa lelo besinga dosa je finis c'est que bolingo stili ozawa pe papi nani yango akolinga tamba yebise pa ya médecin aza na malade incurable baboma ye moko te akondima une minute avant la mort c'est toujours la vie maman nourriture préférée na nga eza yo yaka na consommer yo sa modération mola na nga osalinga nini ozawa de fabrice yo siko tosala baker bonga baker olega Fabrice mola ozali wapi absence na yo Fabrice nakoki okufa zongelanga Fabrice kola moi please Fabrice mola
Laura, yozali wapi? Absence na yo Fabrice, nakoki kufa. Songelanga Fabrice, songelanga Fabrice, mola moi pli. Yeah 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 yeah. Oh yeah yeah oh Yeah 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 oh yeah yeah. Oh yeah yeah oh Yeah yeah. Yangati bekarala tindi. Ya mama le mame oh. Yeah yeah. Yangati bekarala tindi. Ya mama le mame mame. yeah oh Yeah yeah. yeah yeah oh Yeah yeah. oh yeah 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 yeah. ah yeah 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 yeah. oh yeah yeah oh Yeah yeah. Disiki Album oyo normalement album oyo faut epesa yo ata disque d'or po ba chant eza na kati na yo ka awa album fait memo musika wana bato bapesa yango eza bafan moya biso to soto proclamer eza te quoi avec le temps non bazwa na bango to apprécier te bato bazwa ba disque d'or bafan na pembe na nzambe te biso tout wana ba banzembo na okia wa non problème eza te so il faut to zwango to zwango on comprend donc faut to so photo zwango to zwango mais so faut péter to zwaté to zwa péter complexe eza te pa biso omoni bato subara ba disque d'or ba lukuta na ba kisasa bona posa biso to sala bongo voilà disque d'or ba sala na masina na C côté ba sala ba ni bazwa na Congo baza ba sala côté mo côté ba sala ba nzungu mo te ba nzungu ya nini mona na lisuti ya mbodi kala pena to sala ka ba nzungu ya mbodi eza na kisasa mais lelo ba nzungu ya mbodi silo be sila poani kasi bazwa bakushi nyonso nzungu ya mbodi wana génération na bino to na génération akati ya disque d'or kilo ya kosakana te wana génération ni eya na nini ona cargo disque d'or génération ni double disque d'or na cargo ba même cargo so ekoimba côté ya ba Cameroun cargo ebandi kokita donc cargo ya na ba malaise donc ça dit avion du malaise cargo so ya kaka boye bazongisa biso banzungu na biso ya mbodi elambaka loso bien. Merci Pomba depuis to komi na suka to sisi la biso okopesa message na ba fanatique ne belé bazana poto album de Jésus Bima ndeko no premier de soit misaki album très bon album na mona bimisi pena clip en tout cas courage na miel de son parce que album est très bien photo landa yango et au sala biso bien quoi voilà en tout cas bato ba landa pena album à miel de son est très bien voilà. Message na bato belé ba landa yo ana kata le seul fantôme qui sourit Ben Willy les Gabonais vient na so Paulo Monga si bon c'est Sadiloa vient à Blanchard Kabanga la plus sexy la mignonne et Afali na pesi mbala bambote na place aux ali donc batata tellement ba boutique matadi rigomba tout garçon très intelligent na pesi chancel memba les demi-dieux bambote belé trésor luindula na pesi bambote donc voilà quoi tolingi komoto message ya danger ça le 12 février batwa zela l'album stabilité baoyoka ka musique kaya bien tenga te en tout cas na ligne na te tout na biso na bona ba problème bato baleki na baonga ya soto tout ani ba omelanga lokwa ba omelanga te en tout cas so ba tie jour monanga non changer nanga on change pour balekinga. Merci Pomba Déplique ouais zaki Pomba Déplique zaki na Pomba Déplique musique ah vraiment eza école ya musique tant bato bayembaka ayemba banzembo eza pe école pour tout ki banzembo eza wa nete kasangidi oza momo koloba na bato batebele baza bazozela kasangidi pa koloba ta momo kaseba basire kasangidi olongwate azabe manam en tout cas ouais en tout cas vraiment merci pour nos paroles donc je camine à Lalaki te avanda kisiko atelemi banakin batoto balinga la bonne musique pas beaucoup à dire boza comme sala boza album la bonne stabilité bokosepela boza décider katobwakia osepela bokoyoka ale badia malili bidoro mange ah bidoro mango bidoro ma bio yicho apa mkenda mke babi mumpe mama kyo ondai wo oye badia malili bidoro mae bidoro mango ah bidoro mango bidoro mange oye tulunga numbraka taka turopato yombara turoka tu yombele yo
tulungana tulungana tulubato yombada tulukatu yombela yo mukashi mukashini mukashi mukashini ale mukashi mukashini mukashi iyo icho merci. Merci Kassangi. Relation au président place aux ACAP, c'est beau. Soignez la bien. Relation Kaka. Bon, en fait, Nare Bandela Sous, Moni vie est partout. Coup de chapeau, na vie na fali poupa. C'est bien. Yoga na c'est solo ba. En fait, nous avons les logiques à travailler. Et puis à part ça, musique est partout. Et ça, carrière sur l'autre, carrière musicale. Et ça, c'est la pomba leader. Aleka nanzela fini sumu pa mokonzi aleka pa vina biso wera lelo pe asali lingoma na ye GKP aleka pa vina biso na pa vina pe fali lelo pe nazana pomba leader pomba toko pas de commentaires. Merci omoni poto l'autre bangira bien ni si gêné et chaka polémique te afingi nani il faut retourner au contrat to signer qui mabel loko boto sexe to sola ki on yana bi kenami tourner là déjà. Tolobi awa biso tozana besoin polémique te tolingana biso ngote mais sauf que ponga na bongo ce que respecter non c'est bon so peut solo na biso te c'est bon mais tango zo ya solo ngo bunga ne wana na bungela mais yo boya no ki mon pays tozana biso bien to botika biso to sana musique na biso stabilité au bima to lingi polémique to bouille. Merci. Voilà. Merci na bande rebelle balandi biso mon boss monsieur Didi Pumba rien diki onezi batazana na sima caméra merci na Christian Tour et bonne guérison merci les sous na mamie Meline Zemba motema tous pepele ya metolo pour mon orchestre complet to ato kiti pour na usala musala bato ebele oyo batala rabiso bo s'abonner bo partager émission moko très kitoko merci tout de na Pumba alliance. Congo France Bisona bango na biso bisona bango ekara molai France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com